mis les gauches à droite. Les gauches à droite. Fort. Alignement. En place. Repos. Musique. Garde à vous. En place. Gardez-vous pour les saluts. Salut. Tata Simoni Gimbangu Kiangani, Fuma Longo, Fuma Dibulu, Bimvuka Bianzitu Subi Kubamane Mukuvana Kembo Imudiao, Tata Fuma Longo, Tukulombele wa Bakafuli wa Tambula Zitus. Sukwa Tata Fumalo. Main fixe. Équipe en standard, avec l'exercice. Attention compagnie. Le gauche à droite. Fort. Vous voulez pas défiler. Musique. Escape, Fagime.
Kinshasa juu ya iliyopita siku ya sita. Hivi basi neno kubwa tuunge mkono kwa jinsi ya kama tutoe vifaa mbalimbali babake fe mafinde mapwi na kombo ya tata mwana pe molimo santu Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonza bule pe mokonza lingomba nzambe molimo santu mokokisi ya bilaka biso bana na yo ya Kinshasa à travers biso mokili mobimba totondi yo botondi na cadeau yo pesi biso surprise agréable ya kotika mboka nkamba na bolingo pe mawana yo pona koya kotala biso bana na yo ya Kinshasa kolendisa kondima na biso na matei na yo ya makasi pe ya minene kopesa biso mapamboli kimia pe kobondela pona biso na makambo nyonso ezopesa biso pasi ya solo ezali pe façon ya koya kofete longo na biso bana na yo 22e anniversaire ya ministère to ya manda na yo otozwaki bokonzi na baprésentaki officiellement na nkam nsima ya batata le 26 août 2001 ne samedi euti koleka kuna le 26 août 2023 ne 22e année yango ye po tosepela na yo elongo ya solo yo nde batata baponaki o doctrine ya lingombe elobi les choses spirituelles en fonction des signes sont successeurs mokonza bule oyo azali kotambwisa ye moto aponaka oyo akokitana na ye papa mfuma mbanza nkoliso aponaki nde yo batata nyonso pe papa Kisolokel papa Diangenda papa Dialongana baponaki nde yo balobaki tata na biso ye wana akozongela bokonza lingomba na ye wakokisa bilaka remise et reprise ya solo bosalaki na mozole bapapa Nzinga médecin L'état ya papa Fumambanz et tata Simoka Yombo témoin na kati ya Kilongo passation ya pouvoir remise et reprise bilembo nyonso minene bamvala loledo banini batikelaki yo mutu mosusu te eyo yebisa biso te papa Fumambanz atikelaki yo mission mibale minene ya yambo kotombola lukumu ya tata Simon Kimbangu etazali molimo mosantu pe ya mibale kotonga nkamba Yerusalemi yango misio zobunda na yango pona kokokisa bilaka ya solo zokokisa ngo nesengo pe na kimia nyonso po ozali moponami yango zomonela yango pasi te po bango nyonso bazali kati na yo tozomona na 2006 pe na 2011 organise baconférence internationale sur papa Simon Kimbangu mokili mobimba bayeba tata Simon Kimbangu na 2006 omoni esimbi te okonvoke lisusu na 2011 oinvite baprofesseur ya renommée internationale
bo batangisaka na bauniversité ya minene ya mokili na mindele mpe na bato mwingi etata professeur Elikia Mbokolo atatolaki alobi mokonzi moko alingomba te asala makambo minene ozosala koinvite kozwa en charge plus de 100 professeurs ya renommée internationale bauti Amerika poto wapi Afrique donc ozali elombe tata mpenza bokokisa bilaka e barekomandation oyo ekangamaki moko na yango tata mokonzi mboka tata Félix Tshisekedi Tshilombo akokisi ya 6 avril férié chômé payé pour la reconnaître combat ya tata Kimbangu et la conscience africaine et le tomoni Afrique et bandi kozwa solo conscience mission ya mibale ya botongi nkamba Yerusalem alobaki soki botongi nkamba te pasi na bino ekosila te e na manda na yo moto akendaki nkamba na ba 2001 to 3 soki akoti akobunga bandako etongami ebele bavila et surtout œuvre monene osali oyo mokonzi mboka ye koinaugure kokata riba mise papa Simon Kimbangu ya solo biso tozali fier awa na Kinshasa osilisa amphithéâtre na baparoise nyonso temple ya Lingwala temple ya Niangara osali baœuvre ebele na Braza oréhabilité centre agropastoral ya Kunsulu école industrielle chez Rateki radio et télévision partout na ba province baœuvre na yo ezali koloba mpe kosala yango papa tozali fier ya kopesa yo maboko kosoutenir baction na yo tosengi na yo kaka pambola mitema eza nango malamu eza mpo na yo yango moni un certain vendredi mokolo ya mosala olobi bana moya kopesa ngo revoir tala ndenge centre tondi lokola dimanche Kinshasa ye donc ezali preuve éloquente ete bana Kinshasa bayokelaka yo bana Kinshasa batosaka yo bana Kinshasa balingaka yo donc Kinshasa eza nde ya yo Kinshasa ye tikela biso kaka mapamboli kimia bozwi misala mabala makambo nyonso moto akokozala malamu Kinshasa ye otoza na nzambe na biso Kimbangu azali mvwama po bana ne bazala lese osengi yo mondima asengi na mabondeli kotala masumu te sunga osoki tozali a lese tokosoutenir baction na yo Kinshasa ye pour papa donc mwana kini naza kapable koteka lopango mpo na papa azomona ngo rien bango balobaka pour papa nokufo bandimi na yango papa tikela biso lipamboli ezala kuna na mandoko awa na Kinshasa en général Congo central RDC mobimba surtout na est toyebi ke ezali bilaka na bino ntango ozali na nzoto ya papa Biangene olobaki Goma porte d'entrée et de sortie e barebelio nyonso ezokotela mpe ezobimelaka kuna maloba na bino ekweyaka te yango ezolakisa bonzambe na bino yango tobondeli yo papa bokanga porte yango libela po entre sorti ezala lisusu te totonga mokili na biso tozala na kimia yango nde Kinshasa ye bokangela biso porte wana oyo banguna bakotelaka mpona koya kotangisa makila ya bana Kongo biso na biso toyokana tozala bomoko bagere yakana bateke esila balingana babalanaka me toyebi te tala saka nde nakotelaka yango zongisa bolingo kati na bango po ete kimi ezala totonga Yerusalemi tosoutenir baction na yo
otikela biso kimia mapamboli elembo yango tomonaki mercredi onotisi mbula ya mapamboli olobi eza signe ya malamu donc présence na yo ezali présence ya mapamboli yango tata tosengi ya mabe limbisa tozali bana oyo omonaka na biso banaki mpe na bandimi na yo en général limbisa biso bokokisaka bilaka ndenge boyokana wete moto mwindo asepela tofokole monkumbu ase ye mwana velela amen. Kinshasa sika tobongisa maboko topesa Nzambe Molimo Santo mokokisi ya bilaka elelo mokili ebandi kondima ye tozala fier topesa ye mbote ya lokumu wekokani na bokonzi na ye na mokili mobimba na kombo misato ya kuli okombo ya tata ya mwana Molimo Santo. Yawe bana balingi koyoka mongongo na yo.